soki toki koyeba pourquoi le nom ya Satan le diable nayebi te kombo Satan le diable ne utakiwa yo mo muto mipesa ou soit quand tenir ba kombo bundo bundande ba surnommer yo to eza kombo na yo yo za catcher féticheur c'est au gagnara na ninga bokoko ya kindoki mais technique boy du côté technique ozate vraiment catcher wazaka sans prise azalaka te par rapport à kinkulu wana yo za na niveau nini ya esprit par rapport à ninga na catch pour edingwe pe par rapport à esprit à un niveau moko boy ce niveau na bien na bedingwe par rapport ce qu'il y a mystique nana l'équipe ninga na mystique bologena lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango ba jaloux bazo banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili zamba malamu Zlatan Boloké identité. Bonjour à vous fidèles internet, merci de nous avoir suivis sur Congo Ziboulamé News TV, la chaîne des actualités réelles, la chaîne des actualités de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes bel et bien dans la ville-province de Kinshasa, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous annoncer, j'ai un grand catcher, c'est lui qui détient le champion de la ville-province de Kinshasa au nom de Santa le Diable. Nous représenté Binobo Monae, Azana Maya Roloba, dans la Lelonga Morote, Torozala na ma concert au nom de Salim Aba News, né Toro Kabolangana et ma question par rapport à Makambo Etali Catch Nabiso. Catch Nabiso est tenu moi des ordres trop. Salim Aba News, na salué. Bonjour Salima. Bonjour, bonjour Tchèque, bonjour fidèles internet, bonjour Rodrigo, le restauré, bonjour Banso Balela, Salim Aba News, on assiste maintenant qui toko ya kumbela mokili, Kande na Sabino, là je travaille avec mon boss Trésor Prince Macour, je profite de les saluer, merci ba fidèles internet, merci ML Miller Lema, Balobi boss silencieux, merci à José Pelé Messa, merci fidèles internet, Alain Bolabic en tout cas Bosé Belé, merci beaucoup. Oui, Santa le Diable. Tozoye balisu te na fédération Makamozo le Kanini Yangoana Tolingé Tozwa, l'un des grands catcheurs de la ville de province de Kinshasa. Il s'appelle le chef coutumier, c'est lui le chef du clan Ndetoro Pantané Tekelelo. Je salue non invité nanga comme ça c'est présenté boye baye. Bonjour Santa le Diable. Ouais, bonjour. Ouais, nous répondre à l'invitation donc talaka yo nzambe ya ba média donc nzamba ba journaliste donc c'est vraiment na chamutu l'invitation na. Oui, maître Santa le Diable koyo kayo na kembangu na question na lina ye bananu. Pourquoi moi ba désordre au sein ya fédération na bino catch. Makambozo tambola bien te. To moni ba sentir ko mo belé. Ba to ko mo so ba sentir oyo za la non identifié. Yebisa biso, c'est par rapport à quoi ba sentir le ko mabon. Oui, merci beaucoup. Donc, vraiment, sentir comme vraiment belé comme trotté. Donc, Fédération nationale Nabiso, Kaboli, Siko, district. Donc, chaque district n'a pas champion à Bango, chaque district n'a pas champion à Bango, et puis Tozana, champion à ville de Kinshasa. Dans le district à Mwamba, Tozana des champions. Le district à Tchango des champions, district à Funa des champions, district à Lukunga des champions. Donc voilà, et ça étape Oyo réunion à la fédération Basala. Donc ça vraiment des ordres de TESAP, Kokabolado, fédération et Kabola qui district par district et puis champion de la ville P Azali. Question Isabou Santa le Diable. Tolino Toye Banan moi. Origine yo na bayo bota la biso lelo na Congo Ziboulamé News TV à la reine la patronat maman sociale babi fondation Lisalisi en action bo tinda quelque chose pour être to sunga bande ko na biso o bazana pasi numéro na biso ya compte ezana se ya ba etando eke na bino baloba na lokoto ya lingala wana bo contacter yemo pe la reine la patronne pour na lisungi to tombola mboka bato aza ko souffrir na biso lokola za maman sociale azala toujours na motema bolamu ya ko aider Batou, Yangwana Botala, numéro extrait à compte na biso ezawana, Bocheli biso quelque chose na se wana po ato sunga bayo bazali ko souffrir. Prof Satan le Diable, to litoye ba moi historique non muke.
bato balanda biso bayebi te bamoni kaka Satan le diable maître Tchèque a présenté aza maître ya wapi abanda catch depuis quand pona koma lelo notable boya ba catcher expliquer bato batala biso. Oui, merci beaucoup. Satan le diable c'est un grand catcher au boyebi na kati ya République démocratique du Congo. Moi na muke mukolo ayebi qui est Satan le diable. Et puis Satan le diable est mondialement reconnu dans les médias. Donc Satan le diable a bandi catch na Pointe-Noire. Na bandi catch na 2004. Donc na kati ville à Pointe-Noire. A développé un tour na Pointe-Noire. Maître nanga pesinga catch, il s'appelle Kabo Wassès. Kabo Wassès Sirène, aza congolais à Brazzaville. Donc tant on a joué catch, j'ai montré de quoi je suis capable. Et on a s'opposé les lots na Koma Penza parmi les meilleurs catcheurs en Mboka. Donc voilà. Tant on est au long en étranger, on a dit non, on a que ça la catch en Mboka nanga. Dès na epena na robot à Mississa Awa. Donc voilà quoi. Depuis quelle année vous allez déjà dans la ville province à Kinshasa pour nous vendre la pénalité le logo? Oui, on a bimé catché en 2004. Donc à partir de 2006, on a vraiment vendre sa solo dans la mboka nanga. Donc voilà quoi. On a évité Salim encore Bakissa. Moi question encore pour mettre ça ne peut pas manquer Satan le diable tous moi si manquer nandenka ya introduction soki toki koyeba pourquoi le nom ya Satan le diable. Na évité kombo Satan le diable ne utakiwa yo moto mi pesa ou soit quand tenir ba kombo bundo bundande ba surnommer yo to eza kombo na yo. Oui, merci beaucoup Salima. Vraiment la personne merci aux Amaël la question. Vraiment Satan le diable comme vraiment babimisanga catcher zaka Satan le diable était. Satan le diable ils ont fan ba to surnomanga par rapport ya musalo na salaka. Omoni na mi benga des fois mettre sans paquet. Donc mettre sans paquet ezanga tango bazotsela nga ba catcher minene nazo beta bango nazo lia bango nazo gagner bango. Siko bazozwa taille naza nango na taille ya bato nazo beta. Balamo ba fan ba surnomenga Satan le diable o aza Satan le diable. Moi mutu mukebo ya zo beta bato mikolo boyo. Donc voilà, ba fan ba yo surnomenga. Allez. Ceux qui va lancer après ce combat, la population fait lancer Satan le diable, Satan le diable. Donc voilà, combo wana et ko dominer même combo oyanga. Donc Satan le diable les a ba fan ne ba pesa nga combo wana par rapport à musalo na salaka. Mettre sans paquet mais à salama kambu koleka bato ba paquet. Mettre ayeko se comme maman opposant na mboko par rapport à bato ba paquet minene. Donc voilà. Comment Satan le diable côté Outa. Merci beaucoup. Cette question, monsieur, toujours. Ok, Satan le diable, vous comprenez, vidéos internet, comme il y a Satan le diable, et vous avez des mais on est là pour continuer quand on ça là. Satan le diable, non, qui on a dobi à annonce na yo na confrère na obeta qu'il solo ya mutabi misio sirène mo kotangi kombo na sukolbi sirène. Aza sirène des eaux, tous les apeka kombo na ende bo sirnoma. En plus, deuxième question, pour non lobakenos, Satan le diable aye pour s'imposer na kati ya mboka na biso Kinshasa bundala batamine ni batundeti nini otanga kombo des émissions au bunda pe au beta et puis aux ana combien de sentir. Oui, merci beaucoup m'abonner na bataminene. Première question, oui, Kabo Wassès Sirène aza champion à Congo Brazzaville Mobimba. Yepena mutasala lelo na zalanga. Comme un adversaire na makasi aussi na beta paye. Oh beta mo. Na beta oui après ça na biloko na sali ba recherche collé quand même na ye si na beta y aller comme retour. Donc voilà côté wana Kabo Wassès Sirène aza sirène a maïté aza mutu lokola yo mais aza na biloko ba pouvoir na ye souvent eza ya ba sirène de ya appliquer rafenga fétiche na ya ba sirène. Donc voilà. N'évitez ces questions, monsieur Cézaki Nini. Beta banani, bitumba, oui, na beta ba te belé vraiment, na ba te belé exemple na beta pour la carrière na kombo mata, na beta catcher local à Manseba wa komi kuna na Kasai, c'est un grand catcher. Et na beta Samson, na kananga c'est un grand catcher.
na Kinshasa na beta nazotanga na beta belé mais na tanga ba grand quartier o basala ba mama na ba komo na beta Kotolo Kombo boyebi ya babi na ngaba na beta donc même ba 6 fois aller comme retour na beta ba 120 mwana mama na beta ba 120 na beta ba Zamba bana patra na beta ba maître Kimbembe et on a adversaire l'Itanda Jaguar pardon. Donc na beta vraiment ébélé. Na beta ba Kabo assez sirène. Na beta ba aller comme retour. Na beta ba zombie chego. Do bato ba banda catch avant ngana zala. Do na beta nde yango na yo ko s'opposer likolo na bango. Mais ngam na banda te na kuta bango. Mais musala nanga e comme sanga likolo na bango. OK na yo ki otangi bato boki question suka pona zong se micro pa confrère nanga Tchèque. Na yo ki otangi bato beta mais na yo ki te pas otangi obete dingo c'est que y pas à compter parmi ba combattants na biso ba Kinshasa. Ouais, merci beaucoup. Et dingo motorangenge na bundina ye na vinanga déjà 2 fois. Na bundina na Pointe Noire l'air na bima Kacher Sika na bundina ye na un stade à Kokolo Kopa ba tutu ba ibi Pointe Noire ba ibi stade à Kokolo Kopa dona mvumvu kwa commune na mvumvu na bundina ye wana na bandai Kacher Sika abetaranga vraiment franchement wana na bandai Kacher Sika na kimona muke. Donc toyoko bunda encore on a 2013 na Kinkole na Kinshasa abetaranga on a toujours na kola kina noté na ki toujours muke mais depuis na kola na senga combat plusieurs fois na joité donc na kola po wana izalaka ngate wana nazaki déjà na botami na zonguluma donc voilà sincèrement de loko na koloba yango wana oui po tuninga likambo edingo oui abetanga ba série na zalaka muke o nazokola mais depuis na komanga na ba tcha combattre pour na zalaka ngate wana nazo ngulu pour reconnaître atapendo koli boé pour reconnaître na vie non na niveau musala pour ba sentir azana moi je ne pense pas que yozana donc abeta o se ka vie non le lopeso ba tche combat ko beta yo. Oui, une expérience professionnelle, oui, à Zalikolo Nanga, mais je ne pense pas qu'il y a Robert Tanga. Quand Robert a vraiment, là je lance un défi. Je lance un défi. Donc, Mikolo, o nani. Tant qu'on bête à l'isolo, comme dans Obanga, pour mettre 100 paquets, pile à mouké swaka. Pile à mouké de Satan le diable. Mouto Penda a s'imposer plus que Bataminene. Bataminene a paquet, na kombo nenga na mtamnene bon mututo oleka na émission soit tant combat Satan le diable te pour se sentir à l'aise te partout aux ao bangaba ou un peu partout dans la ville de Kinshasa mututo oleka na émission toujours fois chrétien Satan le diable soit chrétien te fois tanga kombo ngo pour kombo ngo ezaka kilo comment nzambe batanga te Jésus batanga te mais Satan le diable la kache etanga ma air tout koleka nzambe te l'émission batanga nzambe te na yokate partout kenera Satan le diable wana na kobeta ye wana ba luka ba base na moyo batanga bon wana siko bon ngala yebi ke ba luka ka succès parce que soit fingi ngata au succès ndeni d'accord soit tan kombo na ngate ba oche ka ndeni parce que ngam nazali kolo. Merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir, il y a trop. La reine la patronne, c'est un peu plaisir à avoir la biso siko en direct à Congo Ziboulamé sur News TV. Na landi ba question na yo na boké bignon son ngo répondre. Maître Santal le diable to lingina nous webisa biso sentir oza ko maintenir, ils a sentir il y a niveau nini po, ils a ba classification ba sentir. Ils a le roi neti edingwe moto na ngenge aloba ti lelo yeka za la champion ville de Kinshasa. Siko ba comprendre non, yo za sentir il y a Jarnine. Merci beaucoup, Tchèque. Satan le diable, Azaki sentir il y a, Azaki sentir il y a district. Va sentir à district et bien jour. Satan le diable champion de Kinshasa Est. Tozaki na Est na Ouest. Cela veut dire que Est nyos ezalaki yanga na lipasa. Ouest engambe giga. Angelo Kanza. Donc voilà, Satan le diable a été champion de district. Et Dingo Motonangenge, a champion de Kinshasa. Champion de Kinshasa est à Sibolite. Parce que nous sommes à l'Est et à l'Ouest. Champion de Kinshasa est à Sibolite. Et Dingo
à Simba toujours ceinture et champion du Congo. Aza champion de Kinshasa. Voilà comme éclaircissement na motuna o tuninga check. Donc voilà. Mais je pense que l'explication dans les a très bien. Oui, bah téléspectateurs, bon, l'explication vraiment possible so clair. Si vous te dites que banan attends ba catch américain, tout le monde a ba champion, ba quoi ça appelle bango, ba champion tous ba se succéder na ba fonction on a tout à pouvoir on a que yoza champion du Congo. Mais bané dingo ya champion du Congo na olo ba vérité ba tout ba ta la biso depuis ngana bota miti ya la champion du Congo ti lelo. Pourquoi beaucoup karaté ko longola na place wa? Bon, et là, on a quand ça, c'est la question où tu as j'ai la ceinture. Oui, j'ai la ceinture, toujours Kinshasa Est. Parce que na Kinshasa, nous champion, il y a vu les Kinshasa, Zaraki na nous. Tu bandé na Est, na Ouest. Alors, depuis au bottom of the Edingo Motonang, toujours au côté champion, il est là, champion. Éternel champion. Ok. Suite à quoi? Parce que ceinture on a battu quand on jeté. Ce qui a tchaka ceinture on a jeté. Peut-être razala na ngote. Donc ce de comprendre bien, ils a yé mogondim talingate ko tchaka ceinture agi. Vraiment na monate que non, bazo bundentel na intel pour ba la ceinture na yokate. Hein? Donc voilà. Donc comme réponse vraiment bref, on a coupé ça et en voilà. Ce que expliquer dans biso le rôle bi na kin est yo juridiction na yo isa banda wapi ti suki wapi pour éclaircir batu baye ba donc yé azalara na bisiko ti bisika o yene mutu aza champion yo za na côté ni. Vraiment merci beaucoup. Kinshasa est réparti en deux, est divisé en deux. Tobandi a on a prince ya victoire. Do babenga ngo prince ya victoire et lengesa. Kobana goudron wana ti maluku commune à maluku. Boitoza na 24 communes. Na likolo boitoza pe na 24 communes. Donc tant que Kinshasa est divisé par deux, Kobanda prince à victoire ti maluku nde Kinshasa Est yango wana. Kobanda na victoire ti omate ba mitendi ti boye ba munga fula Kinshasa Ouest yango wana. Donc voilà. Maintenant de Kinshasa toute la ville est allée Sibolite. Tozaki na ba répartition. Donc Kinshasa divisé par deux et Zaki ne ba biso de s'opposer dans ba coin donc to diriger bena Kinshasa par deux. Koto ezana champion, Koto champion. Voilà, je crois que vous éclaircissement bateau bazai qui moi commis tout par rapport il y a la classification il y a la ceinture vous éclaircissement il mon prof Satan les diables doit éclaircir bien. Question ko elinga Satan les diables na mona ba catcher bona des tendances. Il y a des catchers ou ba catchers techniciens, ba catchers msusu ba catchers féticheurs. Donc banganga. Bio za catcher ya jarni. Vraiment merci beaucoup. Satan le diable c'est un féticheur. Satan le diable aza kolo kinkolo. Quand on moni déjà muto abunda na lingwanda. Muto abunda na lingwanda. Muto yo abunda na baba biloko ebele oyebika oyebinze monanga na. Satan le diable simba koto yo ona buja kato na kotinga baboye. Obatanda babitoko na nzela po muto aleki ngazala kateyo yebi. On a évité bas spectateur au bas la biso siko ba ibane yo nanga ba mutalika côté ata na ville à Kinshasa. Vraiment la ville à Kinshasa na s'opposaka. Hein? O baza danser baza bato danser on a ba yebi ke on a pas à danser. Donc to banganaka. Avant de répondre à la question à tout nous, moi, à 3 bateaux où il y a danger, où il y a banga, où il y a danger. Si on a meki dans soit pena attaque. Vraiment des abonnés na banga mutute. Ata moko. Mais ba meilleur baza mena banga bangote. Tangi na biso na ata personne wana o ba meilleur. Donc baza ba meilleur mais son atangi eza lokola nazo banga bango. Hein? Son atangi eza lokola nazo banga bango. Bango pe bazo banga ngati po batanga ngati. Hein? Alors ceux qui n'ont eu qui moko coincé Satan le diable wana ndena oleka na ko palola ele sus. De mato inangeza na be mission tout. Donc ndezali. Ba meilleur baza. O baza danser baza. Ba bon catcheur baza. Net ba yuken ma bokoto sont des bons catcheurs. Baza ba bon catcheur ba yuken ma bokotom. Ba lokamba baza ba bon catcheur.
hein oui bon catcher baza donc voilà ndenge yango ezali ndenge yango ezali ya makambo wana yo za catcher féticheur c'est au gagnara na ndinga bokoko ya kindoki mais technique boy du côté technique ozate vraiment catcher azaka sans prise azalaka te so landi komana nga martyr wana ona mataki na pantalon likolo ya ring omona qui est Satan le diable na sali dans le vidité na binité na sali ninité na bundi bena omona ke technique na technique na beti na sali qui cité technique na PCP moto choc ono bundana na catcher mukia yango seleke technique te bon catcher na bundaki na e pona martyr wana ndeza ba catcher na mikie ba bundaki te oyo bundi wana ba benga Satan le diable aza moko na 4 équipes nationales bongo tango ba média ya kabo ba journaliste boya ke belé ezana ba catcher belé ba yebanité ezana ba catcher belé boluka bango te mais Satan le diable balinganga ou pas déjà partout na s'opposa makambo na sala ko ya sport et simba c'est pourquoi olongo kuno zana mambo osala belé alors boye aux interviews par rapport que na koma tapé bela ba vie na kata chaîne c'est pas n'importe qui oya à s'opposer à ça la paix loko ya danser tango babiso déjà toza ba ebi Satan le diable lobby alobakini faut ba landa ba eba de quoi on a le belli de quoi on a nina le baté de tozo décortiquer et donc voilà ndenge ezali de toza bangolo côté wana po ebiso soto lobby bato tout bakoyoka ki alobaki be mususu bongo yo bato ba ebité siko par rapport ya makambo etali bokoko ya bokoko wana na okaki o employé qui termement boy wana ya kimboka par rapport à ce niveau ya bokoko kinkulu par rapport à kinkulu wana yo na niveau nini ya esprit par rapport à ninga na catch po edingwe pe par rapport à esprit ana niveau moko boy siko niveau na biona be dingwe par rapport à ce ko ya mystique nana l'équipe ninga na mystique bon vraiment merci beaucoup koyeba makasi ya mutu fobo bunda ezana mutu mo yobi ka za makasi ya danser mais ba tchena mutu mo boyeba ki za makasi te mutu makasi ya poli eza proverbe donc yo zo boule to bundo betango surtout ka boyenga betio mais quand na émission oyo to sale émission l'autre fois na poser question oyo au répondant au loba représentant na biso ya esprit awa na Congo so lingo le faut kende parvé dingwe yene bezaka représentant mais lelo après 3 ans to kuteno lisusu onié naniye mutute ngana niya mutute yazana makamunae po Satan le diable abunda catch na okenanda kuna ete nake kozoba biloko non Satan le diable na makamunae tango déjà basala nga cérémonie nako kenda ke pa mutute na zo ba moto nake na obunda na non chaque mutazana makamunae temple pe ali na palais chaque mutazana makamunae donde naza na makambo de makambo ezali makambo nanga eza ya bango te bango bazana makambo na makambo parce que oyanga eza mettre sans paquet mettre sans paquet à s'opposer na catch et simba et puis partout kenda ko batanga ko mona ngai menga na tanga ya bango te mais na linga toujours bango parce que ezanga donc voilà ba relation nanga comment est-ce que zo nazo ko se comporter donc na s'opposa et simba suite à quoi parce que ba producteur ba yaka ba voyage yaka makambo belé yaka donc na salut à distance toujours présent nanga Fodingo les coutumiers donc voilà nazong samaloba et pas ya concerne nga Salima ba news azabena mituna merci Fidèles internet merci Valentino sur kumbela mokili kande na sabino kishasa na biso l'équipe partout na elenge mboka elenge botama congolaise au kakitoko c'était le diable moi question moi ya curiosité poto chiter parce que télévision za kangonga à l'époque ba sera ba papa na biso to bande ko kaka katso to monde ka ba catcheur ba leki na quartier bazo beta ba mbunda na ba ke bunda na ring donc comprendre que nos garçons azaka catcheur en plus et là on a remarqué au perception moins différence on a pourquoi l'époque na bino ya bolenge ya lelo oyo mamno c'est comme nango ouvert donc aux autres ba technique ne sont ouvertes en plus c'est au changer combo direct mais comme ça les diable bazo bingo en pleine heure je sais pas bon question les apoani vraiment tous dans le monde actuel makambo ezalaka kala
yango eza lelo te na kala internet ezalaki te na kala vitesse ezalaki te mais bajour oyo toza na bavitesse donc nde nazoloba boye je suis à Kinshasa mais partout monde entier bazolanda nga ebele na bamonanga te balandaka bainterview bayebi wana sata le diable donc voilà toza na différence entre catch na bango oyo ya kala na ya lelo so moni ke vitesse eza nde mikolo mais différence eza une différence wana nde toluka toyeba parce que à l'époque mpe bandosala mpe kaka batechnique tout ça bilo nyonso kosala bango mpe bandosa mais ezalaki un peu distrait ya kibolelo ouais oui batechnique ya kala na ya lelo eza toujours yango batechnique mpo bato babima kala wana bango nde bapesa biso mpe baprise oyo tobundelaka c'est-à-dire ke bazalaki mpe na bakisi na bango mpe ya danger mais barecherche vraiment bazalaki nango te mpo eza na bakatiere neti oyo ya kala akobanda kati abandi lelo abandi kati na Kinshasa ti akufi atikali okoma matali te bamosusu abandi kati na matadi ti akufi atikali okoma Lubumbashi te mais mikolo biso toza sikoyo na bavitesse na kolongwa na Afrique du Sud kombo etikali kuna toza sikoyo na bavie na biso ebele babima na na bunda libanda mboka te ozomona na bunda libanda mboka te bavie na biso ebele babima nanu penda aleka na télévision te comme biso tozoleka à la minute nazwi aire na nga nazolekisa yango na télévision baoyo bayebi nga te bayeba nga bavie na biso ebele batikala kosala yango te natangi kombo te bavie ebele oui à l'époque bakatiere ebele même si lelo toyokaka okatiere moko akofi na commune intel me nga na kati omona nayebaki ete me babanda bakati liboso na biso au sport. Donc voilà. Merci beaucoup, merci pour notre disponibilité. Je pense que tu es vieux Zangonga, n'évitez de mettre check sur la question et curiosité parce que comme on a déjà chité. Merci fidèles aux internet, Nyo Soba et Ban Soba, prêtez qu'il aurait à Koyo Kabiso en tout cas, quitte à moi Salma Bagnouz, je suis là juste pour nous satisfaire Bino, la système qui toko ya Kumbela Mokili, quand on est Sabino nulle part ailleurs quand on a Kumbela Mokini, bon continuer à s'abonner au Salabiso Eleng Mingi, merci Ban Soba Landenga na Boke. Merci na baye banso bazo continuer ko liker bosanga vraiment elengi mingi papouche de son mamouche je te salue Dadi Lubaki ya Alain Bolabika balobi bango de makampu na si sali sato comme na suka bo s'abonner kaka na profiter pe na souhaiter plutôt pe na présenter ba joyeux anniversaire nanga na Tiffany Kaya la belle Sima joyeux anniversaire à toi ma copine la belle Sima un an de plus ça se fête ba fête kaka Tiffany Kaya Dizindangi joyeux anniversaire ba mbota malam na baye ban sanzamba salingolu o babotami na mois ya février on est toujours ensemble merci Emel Miller italienne babi un beau gosse ya Schengen je te salue mon daddy Raoul Maluma mon papa chéri je te salue on est ensemble ingénieur Fabrice Kassiama Arnaud Soukouma on est ensemble papa Serge Kaembo mon bureau bosabona massivement en tout cas nazaki plaisir télé malboso na bino ya ko bete no lisolo na moko ya Kachara Kinshasa balobi kombo na Sata les diables on est ensemble restez toujours branchés na komikoti kabino on se retrouve jusqu'après bye bologena lela trésor mancour kumbela mokili kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango bajaloué bazobanga banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili nzamba za malamu Zlatan Boloke identité